la chaîne qui vous édifie. Oui, yo mutozo landa biso, pesa biso miso na yo mato ipesa ko te pa na nkolo. OK. Bo izaki mokolo moko na zaki na mabondele mikolo mitano. Na lobaki na koloba na moto te bobele na Nzambe nanga. Bo na kindeke sika songolo pona tina na kobondela, na bande ko bondela kino 5e jour nde na lakana kina Nzambe. Boye pona bimezaki mabondela sek kolia te komela maite lokote. Boye 5e jour wana na bite na kendo kozo ya nanga boteka mwana moko libote telemaki na bina kendo kozo pona ko bondela Nzambe. Boye na bandi ko kene na nzela na yokaki babetingelo komukona mutoka na ganga ki Yesu boye na koyaki na zaki na zemi ya 8 mois. Ya 8 mois. Boye bato ba nini na lobi lokote boye bazwinga batele misinga bapopolinga mabele batuninga nini na bilokote. Noki kaba betingelo ko moko na mutu wa mbala moko nde na poye mbala moko na siminzela na bandi ko kenanga na bandi ko kenditi epa baboti nanga na tuni yaza balobi azate na baluki na bandi ko zonga na mobembo nanga boye na bandi ko ka mutu pasi tongo na bandi ko zonga na zongi te sika na bandi ko bonde na koti pona zaki na ndako te zaki quelque part na bandi ko bondela sengele kina bima 5e jour nde na lakana kina Nzambe boye mbala mokolo na bandi bondela na yoki mongongo dans l'espace oui koloba continuer mabondeli kino 7e jour moyena kata suma bondela ngezala kite na kobaki na mabondeli nanga boye kokoba na kobaki ti 7e jour wana banda tongo ti 17h na yoka réponse te boye da 18h na yoki telema ozongisa matondi suka yango wana na telemaki na pesi Nzambe merci na ekozwa bible nanga na ponanga na zunzela na kangi ndako bato na remettre clé na bandi kokende epa nanga na komi kokenda nzela na yoki te kokende pa na yote zonge pa baboti na yo nde na mizongisa ke pa baboti nanga boye na mila lisaki na banda bandi komebwaka tongo etanaki ya nanga lobi olale boye ndenge ni na bina soka mutu pasi mutu pasi ngwande na bina soka ka mutu pasi mbala moko ina miroir a présenter nga na tala boye tala longi tala misu na déformé totalement alobi mutu pasi ngwande ndenge nini bonga na toke d'hôpital to bimi to bandi ko kendo hôpital wana après avoir ko uta ba prière wana na uti prière sikoyo wana sikoyo 7e jour sikoyo wana na selisi aussi ce zongi pa ba parents na zongi pa ba parents sikoyo boye wana siko 8e jour na 8e jour nanga elongi nde e déformé na tongo boye mbala moko ya nga bito kendo hôpital to bandi ko kende to komi na makadam na université manat na zakana kenza kuna likolo mbala moko amon komanda useni yo lobaki oki ko bondela Nzambe okosala 5 jours ça fait déjà une semaine okomi pe ko zonge longi déformé yo mto bondela Nzambe na lobi nazoka mutu pasi ay mutu pasi ndenge ni na bina zoka ka mutu pasi mobali moko azaki na ye wana na boutique na ye mbala moko alobi babeti ye munduki ya kindoki wana ngo alobi bongo mobali wana azalaki na commandant nanga OK commandant nanga mto alobaki te mobali wana nde mutu alobi mbala moko alobi babeti ye munduki ya kindoki boye mbala moko ngape na landaki ngo te boye to katisi su makadam to bandi kende commandant na ben commandant oseni yaka to zungi lisusu abengi lisusu na tuni mbala moka lobi nanga OK wapi na bina ke hôpital atuni hôpital ndeni na bina ke ka hôpital mobali wana zongisi su parole pa commandant nanga azana nayo ya lobi tento sala kanisi kamoko pe to futa HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu. Shalom peuple de Dieu, vous nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne IHP Media. C'est pourquoi on vous dit merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne. Continuez de s'abonner massivement, vous s'abonner massivement car votre chaîne est la Xarabino Makambo et édifié Bino partout dans le monde. C'est pourquoi on vous dit restez branchés, scotchés dans votre chaîne. Bienvenue dans votre très belle émission présentée par votre humble servante communément appelée Blessing Casemiro de la presse congolaise. Donc si je suis là, je parle toujours des témoignages édifiants et pour édifier bino partout. Na banda kuna bino na ba problème na bino na ba suggestion na bino au bomi les laka vraiment et pour aider bino vraiment na banda kuna bino. Aujourd'hui, je me suis habituée d'être seule au plateau, mais aujourd'hui je ne suis pas seule au plateau. Je suis accompagnée avec notre maman.
avec la maman, nous allons parler d'un témoignage trop édifiant. Donc, Nalanda Kengonga Moko Nasi, ma caméra, je me suis dit, waouh, oh, témoignage trop édifiant comme ça, c'est impossible. Donc, il faut me la paix, abonner à EHP Média, un témoignage qui toque au donc, ça trop édifiant. Moi-même, Nanomango, à la vie, à la mort. Tonayo Kiango, Maman Koufaki, à la moitié. Donc, je ne peux pas parler d'un témoignage où ils ont vraiment. Nazana propriétaire à témoignage dans le plateau Nanga, donc à quoi été biso relaté biso vraiment. Donc, qui te posé vraiment fondement sur ça. Sans plus tarder, je dirais à Montréal, à Fongolanga déjà, et je profite de dire un grand merci à Charlie Kanga Image Pro. Et vraiment Moudalo Salangana za Kitoko Bruna plateau. J'ai dit un grand merci à Papa Sympa. Hein? Papa, c'est bon, je te dis un grand merci. Je dis un grand merci à Maman GH. Maman Moutapé Singa, occasion, péchance, pour vendre la liboson, la binona, le bakitoko, la sabino bémission, on a trop édifiante. Montréal, Fongolanga déjà, on a péci Maman Beauté. Beauté. Bonne santé, maman. Par la grâce de Dieu. Vraiment, Balandia, EHP, on a beaucoup de questions. Si je suis avec qui au plateau, moi, présentation, ça la fait bien. Avant tout, ah, merci vraiment, maman. Boye kombo nanga mama Skola useni boye na bonde la kana fait pas ko nzambe malamu boye en tout cas na deuxième république na zaki lieutenant na troisième république bona comme capitaine ko la lobiti ko bilanga yango leo na za soda na Yesu Kristo. Vraiment. Voilà, Maman Skola, on ne peut pas commencer notre émission sans prier. Ndé bananza me basala kana li solo nyo surtout ma prière et ça la ka bien ou bien biso moi la prière moi il y a 2 minutes, 1 minute. Donc et ça la biso peut bien. Mon père la mia ovandi na lo la nzambe monene pe nzambe asomo. Tolobi merci papa na bomo. Tango to mitiki na sena loboko na Yesu. Liboso peto la moko na moko peto la biso peto langa peto la pe journaliste ensemble Israël. Ça c'est puis moko na koka mo peto la moko na moko liboso na yo o ya zolanda ça c'est puis kolo na bomo. Tozana posa na yo kolo obanda na biso. O nyeso yo te to bebisi na kombo na Yesu Kristo. To sing bobele bonsambe na yo emonisama. Biso to limwa yo ndoloba. Omi monisa nkolo na koka mo pete posa na ete zali bato babika balongwana mabepe ko sala boyenge benayo. Mama na na kombo na Yesu moko Spembix na biso opambola chaîne ya bibiso na kombo na Yesu moko Spembix na biso amen. Amen. Voilà, notre bandi émission na biso na prière dans le sambobo. Je sais que non, ils ont vraiment édifiante makasi ba bozala toucher ba ko bongo la mitema et bato bandi melanza mbete ba ko vraiment donc motema vraiment kozwa kotsa maloba nzambe na isika. Voilà maman, betela biso no lisolo no obetela kinga na sima caméra wana. Bon, en tout cas, na pesi liboso nzambe merci, na pesi pe no merci basel nzambe nyonso en tout cas, tikete nzambe mona bino akanisa bino pe pambola bino. Boye kombola nga mama Skola useni nde na novaki, boye témoignage na biso eza nini ngai ndeko na kola zoki nga na nzela na kufa na mikolo misato kotambusa nga libanda na lola pe na kati na lola depuis 2001 kino lelo nazokende kotatola bisika mike pe bisika minene boye témoignage na biso eza nini oye yo muto zolanda biso pesa biso miso na yo mato ipesa ko te pa na nkolo boye zaki mokolo moko na zaki na mabondele mikolo mitano na lobaki na koloba na moto te bobele na nzambe na nga boye na kendeke sika songolo pona tina na kobondela na bande ko bondela kino 5e jour nde na lakana kina nzambe boye pona bimezaki mabondela sek kolia te komela mai te lokote boye 5e jour wana na bite na kendo kozwa ya na ngabota ka mwana moko libote telemaki na bina kendo kozwa pona ya kobondela nzambe boye na bande ko kene na nzela na yokaki babetingelo komukona mutoka na ganga ki Yesu boye na koyaki na zaki na zemi ya 8 mois boye bato ba nini na lobi lokote boye bazwinga batele misinga ba popolinga mabele batuninga nini na bilokote noki ka ba betingelo komoko na mutoa mbala moko nde na koye mbala moko na simi nzela na badi ko kenanga na badi ko kenditi epa baboti nanga na tuni yaza balobi azate
na baluki na bandi ko zonga na mobembo nanga boye na bandi ko ka mutu pasi tongo na bandi ko zonga na zongi te sika na bandi ko bondela na koti po na zaki na ndako te zaki quelque part na bandi ko bondela sengele kina bima 5e jour ndie na lakana kina nzambe boye mbala mokolo na bandi bondela na yoki mongongo dans l'espace oui koloba continuer ma bondeli kino 7e jour moyena kata suma bondela ngezala kite na kobaki na mabondeli nanga boye kokoma na kobaki ti 7e jour wana banda tongo ti 17h na yoka réponse te boye da 18h na yoki telema ozongisa matondi suka yango wana na telemaki na pesi nzambe merci na ye kozwa bible na nga mpona nga na zwi nzela nakangi ndako bato na remettre clé na bandi kokende epa nanga nakomi kokenda nzela na yo kite kokende pa na yo te zonge pa baboti na yo nde na mizongisaki pa baboti nanga boye na milalisaki na bana bandi komibwaka tongo etanaki ya nanga lobi olali boye ndenge nini na bina zoka mutu pasi mutu pasi yango ndeni na bina zoka ka mutu pasi mbala moko ina miroir apresente nga natala boye tala elongi tala misu na déformé totalement alobi mutu pasi yango ndenge nini bonga na tokende hôpital tobimi tobandi kokende hôpital wana après avoir kouta ba prière wana na wuti prière sikoyo wana sikoyo 7e jour sikoyo wana na selisi aussi sozongi pa ba parents na ozongi pa ba parents sikoyo boye wana siko 8e jour na 8e jour nanga elongi nde e déformé na tongo boye mbala moko yala nga bito kende hôpital tomandi kokende tokomi na makadam na université tomanat nanga zakana kenza kuna likolo mbala moko amoni komanda useni yo lobaki oki kobondela nzambe okosala 5 jours ça fait déjà une semaine okomi mpe kozonga elongi déformé yo mutu bondela nzambe na lobi nazoka mutu pasi ay mutu pasi ndenge nini na bina zoka ka mutu pasi mobali moko azaki na ye wana na boutique na ye mbala moko alobi babeti ye munduki ya kindoki wana yango alobi bongo mobali wana azalaki na commandant nanga commandant nanga mutu alobaki te mobali wana nde mutu alobi mbala moko alobi babeti ye munduki ya kindoki boye mbala moko nga mpe nalandaki yango te boye tokatisi su makadam tobandi kokende commandant nanga be commandant oseni yaka tozongi lisusu abengi lisusu natuni mbala moko alobi nanga oke wapi na bina ke hôpital atuni hôpital na ndenge na bina ke ka hôpital mobali wana azongisi su parole pa commandant nanga azana na yo ya lobi te tosalaka na esika moko mpe tofutaka ne mbongo esika moko déjà maman ozalaki militaire boye nazalaki militaire nazalaki capitaine nazalaki mpe na commission de paye boye mbala moko alobi nde akende hôpital te po ete batie piège na hôpital babeti ye munduki akindoki soki ake hôpital akokufa malamu kaka zonga na ndako akende kobondela nzambe na ye wana auti kobondela akobikisa ye komanda tanga alobi oyoki kokende so hôpital te zonga na ndako okende kobondela nzambe azwi 2000 francs komanda nanga apesinga nazwi 2000 francs napesi ye nanga nalobi zwa obakisa na masango ye akei nga mpe na bandi kozonga na l'équipe première avenue, deuxième, troisième avenue, na bandi kokita. Polyclinique moko eza wana Elikia. Ba moninga mama soldat boni na bien. Ba besoin ba bio fini kili puta na mutu boendere ne. Na bi na banda ko ka mutu passe maintenant ça va. Elikia wapi? Hôpital Elikia eza na avenue Masimanimba. Oui. OK. Mbala moko albi zonga kaka okende kondela nzambe nawe wana nake na komema bato ninga mama soldat boni na bi bien ozo ba bio fini kili puta na mutu boendere ne na bi na banda ko ka mutu passe maintenant ça va nga pe na bi abi yaka nano o pesa hôpital nayo ngai pe nake na koti kokota na koti azuka mutu nanga atombole abi sinizita ndene kiti mambuma tina se ozana mbongo poto somba sereng toto bolayo ngai pe na ndimi na boseni ke balabaki nanga na kendo hôpital te mbala moko na pesi mbongo azwi kiti avandi singa na kiti mondela ve alobi ka mwa moi mukesa ni ezwaka yo bongo na tobolongo facilement déjà moi ina sinicité bana te meati ona mo ake kusomba sereng aye nango aye na scène moko atinga na kata azwi apasoli egui azwi kaka apasoli tongana sereng azwi kaka egui apamba apikenga do na pasi pete mbala moko bandi kofinanga na kingo ndeko bandi kofina boye kamo matange bandi ko bima do muke mbala moko makele fungwa me robine okanza bafungwa le robine
lere mabikele bandi ko super bonga azwi mbala moko wata sane akoti singa na zolo lere akoti singa wata na zolo wata longo yango moko pu na makila wana mbala moko azwi ekolo moko ya moni ekolo jaune mais on ezaki ekolo apembe boye ya beba azwi achinga première po etondi asopi na terrasse asongisi deuxième etondi asopi na terrasse bato bandi ko ganga bo mama soldat wa makila ezobima na zolo ezobima na zolo balamuka bo mama soldat azwi susu troisième ekolo atozongisi leka zongisi etondi azwi asopi ye moka yoki somo asopi makila bato bo mama soldat mbala moko leka kosala boye balobi ne tombole maboko likolo bandi ko dicté tombole maboko atomboli nga maboko ne sombale ko makila ezotika te makila ezobima kaka balobi kedo somba serein kedo somba tonga ke asombi 3 ampoules aye non bapike nga na veine makila ezotika te makila ezobima kaka makila ezobima mbala moko bazwi wat et complexe balingi batinga na zolo bazwi complexe mususu batinga su na zolo la batinga ka ba complexe na zolo makila siko ezobima su na zolo te ekomi kobima na munoko wana nazoki étouffement motema moto motema siko ezobita ezokoka te na vertige na bandi kobalukaka wana nazomibwaka balongole ba complexe wana balongole ba complexe après quelque temps makila ezongi kobima na wana banini na 2001 makile bandika kobima de mointe mbala moko bazwinga baki kochanga na ndako na bango ori bachanga na kata ya dispensaire wana baki kochanga na ndako na bango balali singa siko na se le balali singa boye na se makile siko ekomi kosala ekomo kita neti nazo melango bezo kita wete me ekomi neti zokota kana ngongo bezo kita mbala moko bagardenga wana le bagardenga mbala moko na bikolo na wuti kosalela yo boye osepeli kosoko osepeli kozombo moyenanga opetolanga ozonga na kimia makilezo bimanga na zolo boye na zemi siko baseni bakolelanga ndenge ni soko osepeli kozombo moyenanga petolanga ozonga na kimia boye makila etika kobima bongo zwanga mbala moko le na zolo baboye nde na yoki mongongo dans l'espace koloba zwa Psaume chapitre 50 verset 15 Psaume combien? Chapitre 50 verset 15. Est-ce qu'on peut lire? Psaume combien? Psaume chapitre 50 verset 15. Ok. J'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Ok, donc verset on zamba pesa ki yangwana. Ah boy, là on pesa ngamba mbala mona bikolo. Olobi na ngana bele no mkona pasi yoko bikisanga. Pasi yango ikomelinga bikisanga soko bikisinga ngape na kukumisa yo. Boy makile tika kite makile bandeka ko bima. Boy ba gardenga na balongolinga blamba nyoso ba lalisinga ba finikinga kadra na bangwana. Ba gardenga na banda 11h bato bolenga, ti 18h ba gardenga kana ngwana. Ya kulala wana. Boy sonnerie ya montre et sonné mbala moko ale la bango bakoti boy na yoki effort moko neti na telema na meki neti na tombola mutu na ngam neti babambi mutu ngo so na se bango ba minenda ngo nina ngo boy bango na biboke ne kotika nge pa baboti nanga so na kokufa na kufela pa baboti nanga boke ne ka kotika nga OK après quelque temps ni ngo bake baye ko zuwa na mai muko baye na sani na mai ne lamba bandi ko pangusanga bandi ko pangusanga mai wana nzoka bilamba balongola nga bakende ko sukola na yite baye nango balati singa le balati nga bilamba bazwinga siko ba meminga boye lokola mona muke moko siko asimbinga na mutu boye azwili putache asimbinga ba muso meminga asimbinga koto bando memanga donc comme vraiment inapte moi nazoko kala so eloko te nazema 8 mois nazemi OK boy bandi ko memanga na nzela liputa bachaki boy kama matanga e bandi ko tanga makile komi ko tanga bakomi nanga placement bakiti singa moko aki asumbisha servares moko asimbinga boy maki asumbisha servares yenango bazwi liputa bakoti na kata servares bazwi siko servares bakoti nga zolo na munoko na kata servares siko bakainga ngona mutu bazwi nga so ba meminga si e pa baboti nanga boy na to komi pa baboti nanga bandi ko lela na bibolela te bobondela ka tokende ka hôpital siko na komi ko banga te hôpital te ponga na bota na libota pa témoin de Jéhovah l'air na zo boya bongo bazwinga siko bakamati basai nene bakotinga na ndako kokoti bakotinga na ndako makile bimi mbala mu ebele boye mais maman Scola dites-nous d'abord aux alaki militaire boye
biso toyebi et tout monde a ba militaire ba linga au sein de la terre ba pesa am na bango temps na bango nyonso tout na musala so yo na ngomba okende ko luka nini ngai nakende ko bondela nzambe na yoka kika kena kende ko bondela boy ngai nanu nakutana na kolo parce que nzete ngo pe kikoski bota ngwana pe babeta ki ngompe kana ngumba ba beti ngala na sana ngomba na ke ko zwa yana ngai na nzela ndi babeta kingango boy na yoka kikaka kati nanga kena kende ko bondela na so na mutu kina so la kana kolo na kolo yesu na yoka ikabo donc omatika ke ko bondela na sengenzela pe na ke ko bondela nde na bondeli pe 5 jours à sec pe allez ndele na ke 5e jour na nde babeta kinga kosiki bota nzete wana nde nyonso tu ekomeli nde makambo nyonso ekomaki sikoyo bazwinga bakamatinga balobi te tokende hôpital ngala bandi koboya bakotinga balalisinga kana ndima bavoisin na biso baza baye bino bogarde kabakata mwana boye penza bino bato atemo de jeva mponi boza mabe boye oke bomema mwana na hôpital bakende ozongisa makila bolingi te bino bato atemo de jeva mabe babibiso te ye moko nde alingi te balobi ye aza moto maladi bino bolanda ye te bokende na hôpital bazwi motoka bayeba voilà. Maman donc je crois que notre témoignage doit se limiter ici parce que ce qui ça dépendait de moi quand on allait terminer cette émission, on allait continuer ce témoignage jusqu'à la fin malgré tout court avec le temps, mais sinon déjà je dois citer l'émission Oyo donc ton par partie au parti 1 partie 2 koya partie des koya ou bisabiso mot de la fin de l'émission Oizani parce que témoignage est tellement moulay et défiante. Bon merci le bananga souka nene zaboya souka teme le bananga na ya souka émission Oyo donc la première partie émission la première partie boyende ko molingami awa tozaka ka oyo introduction pamba nani kutu tokoti na katite yo moko landa malamu okoyoka pote posa na nzambe ezali yo nanga tolongwa na mabepe kosala boyengebe na nzambe boye pote kozonga na Yesu Kristo ebelemi Yesu Kristo elingi kozonga toyebi ntango te toyebi mpe ngonga te landa témoignage yo moko kososola ntango nini tokomi na kombo na Yesu Kristo. Voilà, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux de nous suivre partout dans le monde, c'est pourquoi topé Sarabino Kaba merci botika la branche scotché na chaîne Abino où ils allaient juste la première partie il y a témoignage au deuxième partie il y a troisième quatrième petit témoignage et que comme on je vous dis que non ces témoignages ils sont trop édifiants donc vous allez scotcher motonyo surtout à abonner la chaîne IHP Media bo activer cloche bo s'abonner pour bo rater témoignage au dépôt et que sunga bino na banda na bino quand neto banda ki na losambo to koki ko silisa te sans kokumisa penza mbewana mama skola koki ko aider biso to clôturer émission na biso bika na losambo mopeto la meilleure vandi na lo lanzambe to lobi merci kolo Yesu Kristo pona bolingo pe bolamu na oli kona bomo na biso mokonzi na kokamwa ngai nani nkolo na bomo po to pesanga bomo Yesu Kristo boni tolalaki na bango na morgue o balekinga na kitoko balekinga na bozwi balekinga na boyenge beni na misolo pe na mayele mokonzi na kokama kasi osepela ke loko pamba lokola ngai ozwanga ozongisanga na bomoyo ebongaki kutu bato wana ozongisa bango na bomoyo o Yesu Kristo papa tomitiki na sena boko na yo yo salaka na ngolu pe na bolingo na yo nzambe kolo poposa no eselete bato bazonge pa ina yo pete kozonga no ebelemi papa tokomi na tango mabe mokonzi te moko na moko asosola tango ni tokomi pete kozonga no ebelemi merci Yesu Kristo pona bonzambe na yo pambola chaîne pambola moko na moko nzambe azolanda biso pambola ba journaliste pambola nyonso kolo na bomo elonga na yo nzambe liko na bango pe mapambo na liko na moko azolanda tikete kembo pe bikamwa na yo nzambe emoni sameliko na moko na kombo na Yesu Kristo moko zbo bix na biso amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu.